Merci na balandi nyonso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza moko ya émission oyo epesamaka pa ya mombo na bino évangéliste Serge Lutumba. Ndenge kaka nayebisaka bino natambolaka na mikro na ngai Angola Luanda Mobimba na mystique ya fourmi nakutani na pasteur moko oyo alobi na ngai tomeka kosola na ye est-ce que un pasteur ou bien pasteur akoki kosala. Donc tolobi na kosala na général nango vraiment mobimba est-ce que akoki koteka, est-ce que akozala engagé na compagnie moko boye, est-ce que akozala pe salaire moko libanda ya kati ya ministère na ye. Pasteur Gerly Kibonge akoexplike biso tokomeka mpe kotuna parcours ya vie na ye ya losambo akoma pasteur ndenge nini. Est-ce que pasteur Gerly Kibonge aza vraiment na papa molimo akoyebisa biso si réellement aza na papa molimo bien tokoswani makambo nyonso ye moto aza mieux placé mpo akoexplike biso. Merci. Bonjour pasteur Gerly, bien bondé. Est-ce que pasteur Gerly ben nga kelelo tosolama est-ce que pasteur akoki kosala nous va passer au bien à temple mais au mosso bromo sana you know hein est-ce que passer faut pas ça bon ngai pasteur il faut asala tant moto zalaka kala ba 1982 83 84 l'église de quoi ba sebezo l'église de quoi ba église pentecostale netinga côté na fanda na Chili ba armée du Sali ba bande ko so ba don ya mindele bando uta ne robe ya conteneur ya la masango ba loso ba biloko kolia bango pasteur pona bango na tonga sokola ke wana vandi qu'il te signe na poko azongi na ndako na fin du mois ba opese quelque chose les lobe église de réveil oyo biso surtout tozo kamba o ba biso to sa musala yaya ozala pasteur elingo pekisa mutu ta sala te ozala musala nzambe et dépendant pe na ndenge nini église eza église comme na niveau nini so ngaza so na moni mosala nzamba bio nga nzamba benga nga temps plein nzamba benga yo temps plein est-ce que église yango yo zo kamba mais pasteur Gerly kaka bino moko boloba na biso lisolo à temps plein parce que bolobi ke nzamba benga nga temps plein ngaso na pasteur rapport pasteur po bi nzamba benga temps plein aroteka te aroselo te donc ye aliera neka na bandimi kaka andimbalé saki basomela ke sukali basomela ke pantalon mais si yo nini zo de mati mon passer pour le bakamo papa c'est tant vraiment on sera passé à papa c'est exact pour na bana nzambe donc oyo papa to kundana nini papa obo to kundana nini za nzambe mutayibi de poke sala mi bongo na o garantie nda wesili moto papa yango to lobate pasteur fateka azama passer pasteur a poza entraîneur pasteur a poso ko ele cop lelo kabu sport elo entraîneur mutali boso oyo okenda luka contrat sur les pasteur na sera po akota ngale na za sera po akota mais on ba koti te siko yonde muto okenda ngo mabe nga bimi na ngapa tika message pa bandeko ba otala pasteur nyonso oyo asela nzambe luka oteka luka osala quelque chose pasteur ba sala raté ateka raté au dépend de quand église mais toni on peut pas mater ozo ba problème mokolo musu na mama tani na peut pas mater na butu to sala kopite na butu to fana na ba boso mama tuni esiko baso mama otuna ngani na butu ayibi na mosala nzambe na butu no la mkate ya lundi ya mardi ya mercredi oka na préparer la ayebi ke za musala na ngai na salaka akotikela ngai tana kofana mais bible na biso ilo ni lo kozana ngonga nango papa to différencier makambo oya nzambe na makambo oya osala cop to lobela mo pasteur fa sala so na teka na kikolo na kenda 5h 14h 15h déjà za ndako na na ta bela ko préparer mater so na programme oya église na ok montagne to na sana retraite moko na oyeba nde na osela ba faire na ngai donc ça na loko ko empêcher pasteur te ateka ta sala te ngala iba passer belé na kisasa baba homme d'affaires bana ba grand car bana ba école bazana ba hôpital bazé belé na kisasa bo ba benga ba médecin ba kata côté ba ko ba kata ko sunga bato ba kata musana banga ya médecine ba kena ba hôpital te mais comment ni ka temple ba les sanae ba so ka charge ba partenaire église ba osombele ba pantalon wana sikoyo okena ba forme ya prophète na biso mon prophète que j'aime beaucoup ya liloba les prophètes c'est qui encore le nom prophète Conde Dominique
okena ba idée ya prophète Conde Dominique. Prophète Conde Dominique ya tiaka pena basakoli bata misala. Pasteur ya liloba so benye l'église de réveil ya olingata oboya a olingate. Bango basala te na tonga la muka sokoli ake église ake yamba ake pesa lipambo litusa. Wana eza ndenge na bango. Mais ngai na loba boye. Mosala nzambe fa sala faza na kopi papa kopuka na te. Mais ce que tant mususu oyo liloba na bafuta ba fin du mois bon ma bien aolesa pe mwasi na bana. Ba wana eza forme liloba ezali. Donc ce biso na réveil to ko futa tango to ba ki pasa ke ça. Koloba na réveil ba ko futa te c'est trop dit. Mosala nzambe nyonso aliaka na ministère na ye. Okote en église moko te yo gangi yo se pumone. Aussi si ba pesa offrande moi 2000 kwanza, 3000 kwanza. Mais ana mwana moko atuchamaki beta libago te. Aussi na tina poche na kei. Na ana mwana moko atuchamaki. Denema na otote en église mo awa na kamama. Na te na sisi na nga na zongi na ngai. Bapesi biso mbongo mona koloba te. Toaki ngai na madame na mwana na lakisi tambo offrande ba papa be mukada nsi. Ezala bongo za musala nzambe. Mettons na zonga po des semaines ba bengi nga pa pasteur yango. Opai mama wana osakolela ki mwana matigrade. Mwana matigrade. Lela bengi nga na tango to no ya boye mama wana tikila nga mvele po isa kuna. Omote nzambe afuta musala nzambe na ministère. Mais ce que ngana lingaki ondimake ko futa pe musala na kati ya musala na yankolo. Oui, nzambe afuta biso. Elobika tena ke kolo bi wana nzambe nzambe afuta biso ndeni. Nzambe asalaka oyo mutu akokanisa te. Yaya tala lokwa Eli. Eli aza na kati ya comment on appelle ça? Eloko ya mabele na kati ya désert. Eli azalika ye moko nzala. Eloko olia eza te mayele na ye suki. Mais nzambe azwa corbeau. Yaya ezala bandimi mususu bayaka lokwa ba corbeau. Akima na église. Oteya quelque part après 4 mois 5 mois. Oteya quelque part après 10 ans. Ba corbeau na ba bokiltiste. Papa, tika biloko wana. So landi biloko wana na ministère otika la mobola ministère no ekeli boso. Ba corbeau za wa deuxième. Ngane na zabwe mwasa ndumba ngoyo pesa nga 10 na osambela pona ona oliam. Bo te eta bomo la motema. Na lobi 10 na osambela na leko te ya ye pourquoi pas na te ya so na le 10 na ye. Est-ce que tu m'as souba na ba bongo matema bisara dim. Papa, ko bongo la mutu ezaka pasteur te. Ko bongo la mutu ezaka nzambe. Yo pasteur te liloba na yo. Tika sko liloba no te. Nzambe abiso apeso vision apeso provision. Nzambe tanga pesa mutu vision. Peut-être batu musu ba comprendre yango mabe. Nzambe tanga pesa mutu vision. Nzambe lobi te ke mutu nyonso ka oyo oloba na ye. Ka ndenge yo kotinda ndenge ya osala te. L'église lelo to na 3 sortes bandimi. To na bandimi ba bata ba sentiment. Ayaka neka paya. Tozana bandimi o bayaka kana ba fam. Tozana bandimi o bena nzambe atindaka bango nde baya pembeni na yo po ministère no ke liboso. Alors faut que mosala nzamba za na discernement wana. Mutu musa ko ya pesa ne di ma pesa no Moïse a ina discernement te babino loba beti za exconde. Bon, so ke na wana mamba Moïse na okamwa. Koma Moïse za na discernement te. So nzambe mutaloba na nzambe mutatinda. Mais bete pon. Ko ke ko affronter mutu lokwa farawa. Faut za ne lokwa nzambe. Ba tozo ngono banzela na biso wana oyo passer akosala obi akosala. Pasteur ebele le bazana ki kolo ba oteka. Pasteur ebele le ba osa ba voyage. Ngala ko encourager bino po continuer nango. Eza bien. Pasteur soit oteka te okoma mwa bisenga senga trop. Ekitaka pe mwa valeur ya bomoto. Sala musala nzambe deka. Mais ce que pas ngala kutana passer mo boye maman na ye mwe ndimo na église wana atekaka ta koya na ye. Mais pasteur azo epsa ke sombela ngai eloko moko valeur ya $50 mwasi atekaka te asalaka te so ozwa mbongo pe mutu otinaki ndumba epe insista abike ozwaka kaka mite quelque part eza compliqué mambo osala pere mo pai l'église si eza na place nalobaka on ebandeli si eza na place oyo motu ekochauffe moto akrake eza nde na kati église l'église okosalisa ve moto atombola loboka bipai ngai na opesa $50 parce que wana asala ve te me apona kasi yoka te papa tikanga mpe naloba yaya kaka ndenge atomboli mosapi wana asali ve kobima na église mobimba yango wana omona eti apo 6 mois mais ye mo moto asalaki ve paster so aponi moto asala quelque chose se paster wana aza na confiance ya bana na ye te tokambaka boye toyebi bana toyebi ke na mwana oyo nzambe apamboli mwa moke mikolo eza
est-ce que yo asalaka ata kwei na ye ata na mbongo papa na ya molimo ayebi le pourquoi mponaki ye ntango mosusu odefendre ye ninga na solo ye na ye soki azolingaki ma église aokima église ndeni mais abiselinga ye papa na ye ngai na otosala mbula awa dernièrement église esoutenir ngai église esoutenir nga basali nga anniversaire nasala ye mbula bayebi ke paster na biso mwa bana bamona mwa 10 kwanza 20 kwanza basangisi basali ezaka bongo eza mabe te paster akosenga mondimi na ye ndeti ngai nasenga ye fo ediego fo emoboto wana na église mikolo fo ediego bonito nasengaki esombelanga chemise ebisinga pa eza kombela yo lobaka bien ntango mosusu olobelaki maloba bien fo ediego wana na minute oyo nzambe avisite ye financièrement oyo pa eza 17 000 kwana na nazwi yango te mais lokwa paster na ye naza kondima nayebi ke aosombelanga chemise wana aopesa ngai paster ezala olobaka trop donc ndenge frère diego ozana na so simbami na séduction mpo na ebika ekala mingi te frère diego mama papa toloba bien maloba mosala nzambe ezala séduction te maloba oyo ezala séduction ndimoko fo oza nango na moni eza famille paster bienvenu epa aza nango ndimo bon bible ezoyoba na biso omoni to ndimi pai bible ezoyoba na biso fo eza babiloko oyo tomona te fo eza babiloko oyo tomona te omoni yango ke yango ekomi ndeti boye natambolaka na makolo mais par la foi namonaka ake naa na chipe moko ekubanaka nango deja eza nango kaka bafoi sikoyo mosala nzambe soki aza na foi te eza mpenza kitoko mingi te po meme bapepe de dieu bayaka koyoka parole de dieu bible oyo toteyaka bango eza foi te parce que pai est ce que yo travers oui paster Charlie abundaka na ye abundaka nasalaka mwa biloko nanga mike mike nabundaka moi teke liao bata te liao mpe na banzoto wana moni wana méchant mabe na te te dans micro na kote wana kuti ndokosi ngai naza na activité moko te naa na jour moko te tozala na bouye na église nazanga so nazangi loba compte ta moko pene eza ngai nazangaka te bitambola paster apoji wana babandi bamenasaka eka bacoopération bitambola te eza nyonso kaka na makambo nzambe wuti mosala nzambe ntango ozongo okutani na babandi un homme de dia kotambola bitambola te nga alingaka nde babi nde mosali ya nzambe fo na pale ma na église azolia maloba balesa bana nzambe parceke mosala mwa te nangokamba bacoopération ezonga bomi teke compliqué oye serge oyebima makambo oyo mosala nzambe asala to asala te apotre pierre ntango azosala bapeshe na ye ezalaki mama na kope azalaki nango nabwakaka yango te papa tikanga naloba te aosala kope na ye ye moko jésus azalaki na posa asenge bwatu jésus aza na moto intere apotre pierre soki azalaki na kope osala te jésus mpe alingaki kointerese mpa na ye te nsima bwaka coopération te papa tika ngai naloba na explike loko na olinga na explike ntango azosala peshe azozwa te jésus abia moto oyo nazwi esprit na ye yaka pesa wana obwatu na yo jésus asengaki mpo azalaki na eloko azalaki na fere banda osala basala nzambe ebele lelo ozomona nzambe abengaka bango mpo baya deja na business mpo basalaka aza na facilité ya komema église na atmosphère moko boye aza na facilité ya kokotisa mpe petiti na likambo moko boye ndenge ye mosanze mama na liboka makasi ato balusi bozongi boye olelaka papa bible elobi na biso on donne que ce qu'on a biso na église na biso bapesaka biso mais biso basala nzambe mpe topambolaka bana na nzambe est ce que bokolobela bato oyo bazotala wana donc mama na bulo bato basali na soki apesa elo eza teke nalobela bango so bakomolobela bango nakomotuka basala nkolo naopesa nde conseil basala nkolo so bolii ministère eke liboso ezaka na babiloko misato bolukaka nki na musicien te po bamusicien basambwisaka biso basala nzambe makasi so ozana nango te kobengisa na oye te ya mibale luka osolola na mutu oyo azosala mosala na eglise na yo avant bobanda po akoya kotia couleur po akoya kobongisa bampoli luka bosolola ya misato te ya na eglise na yo bana bamela vision na yo ke mosala nzambe basala yango mpo na mbongo te ezalaka bahoroscope oyoki ya oyoki na yo paster Charlie ava benga yo ngai navandi mingi na le big prophète le prophète Denis Les papa ngai so aolanda ngai napesi mosako na bikolo mbote paster Denis Les biso bato tozalaki proche na ye ata ndenge nini osengi ye aopeso te on donne que ce qu'on a ye nde azalaki na grâce biso nde fo topesaka ye
ezalaki te ke yenda apesaka biso bato mingi lelo baopambolama te oyo baza pembe na basala nzambe boli kotala babien financé ndenge nini ser wana ayaki apesaki mbongo paster na biso aopesanga te non towana mwana moko na église na biso mikolo komona efo ediego bonitu yaya mwana wana nivo azosala mosala nzambe na namoni eta ya opa epesanga mbongo na futa tike yango diego bonito abakasombola chemise kaka yo moto ozotombola ota mosusu bapakoleko te pase apakolanga nini nga mona nazala deja kopakolanga ndenge ozotombola diego bonito naopesa baexemple eza ya soloapesa otembe tobengi esala mpe baser wana mpe apesa natie polémique te ke ser frère te tolobela moko na moko eza capacité oyo nzambe atie mikolo eza nzambe so apamboli motoapesailobi te otanga ye te non eza mpo na ndenge wana te ayebi aza mwana mpo na apesa mimo mpo asala mosala asali mpe mosala mabe avant tobanda émission na yo toza na yo avant tobanda émission nga mpe namoni lelo mana na ozonga bien bon kozonga bien to kozonga bien te bon eza nango ka temps tokotalaka nde mopepe ezalaka olobaka nde kitoko paster paster est ce que paster à votre avis est ce que oloba nanga na bible na vraiment na bible de Genèse Apocalypse banani basali basalaka naozwa mingi baexemple oyo eza ya lisolo ebetama epa bato nyonso so totali na salomo azalaki moto ya bakapasité ebele tala moto oyo aobomisa bangombe ya ndenge na ndenge ba 50 ba 100 ba 2000 ba 3000 ngombe par jour donc c'est que aza déjà moto azalaki na mbongo ebele to tozwi Pierre azalaki na mbongo ebele la majorité ya bato bazala pembe na Jésus ezalaka bato bazalaka na mbongo moto mosusu a peut-être moins difficulté eza ya finance est ce que banani bayela biso évangile ya pauvreté évangile ya pauvreté ndeti ngai alinga yango te banani bayela biso nga moko na reflétaka image ya prospérité banani bayela biso bato bayela biso image ya prospérité eza basala image ya pauvreté eza basala nzambe oyo bayake kopesa dimi te kopesa offrande te babloka bana nzambe mais kala ntango bapaster tondo obeta mbunda offrande ezalaka dimi ezalaka eloko yango mpenza yango oyo losiko lelo eza te apai kolata bapantola minene basapata minene etengama yango te moto papa boni kofinga basala olobi bien kala lelo lelo bien église moko ya kala sikoyo tala bango nayebisa eloko moko lelo bandeko baa na bana basi so mwana na ya mwasi amemeli ye mobali amosala nzambe papa wana osepela koleka mpona badimi mpona badimi te motala mondimi moko amndimi asepela na ye nandimi te eza na pasteur na mondimi nga nayebi kuna te asali église 40 jours azolelalela oyo bandeki bamenase yoza moto ya polémique basala bino église cela veut dire nde boza wana bomenase nga yango 40 jours nange esami bien te moto aza na nzambe bamenasaka ye te ayebise aza na événement moko awa na événement moko awa eza le 27 juin shalom peuple de dieu na pesi inokote na kombo na yesu nalingi na annonce événement moko toza nango ce dimanche tobengisi yo jeune moko ya angola jeune garçon jeune fille église mère christ vive mission évangélique de la réconciliation tobengisi yo na journée moko oyo eza le 27 juin yaya jour moko makambo ne boochange yaya jour moko bootambola likolo ya desine na yo jour moko nzambe akopesa lipamboli ya vi na yo jour yango eza nde le 27 juin oyo ce dimanche bien aimé na ngonga ya 14h juste ti 18h juste tobengisi yo kozanga te tokolobela temi moko kitoko oyo eza le combat de la jeunesse yaya ya koyeba jeune esengeli asala ndenge nini po ayeba kosala choix ya malamu église na biso eza na meni ya amoske soko okuti na banque pepea première avenue na droite deuxième parcelle église mère christ eza wana tozaka na événement moko à partir ya 14h juste 18h juste bien aimé nabengisi jeune nyonso ya ngola kozanga te dimanche oyo ka ya semaine oyo tookota à partir ya 14h juste 18h nayebisi yo awa tokolobela le combat de la jeunesse chaque année tosalaka événement oyo une fois oyo eza lokola deuxième édition naobenga bajeune nyonso ya ngola église na biso eza na ojaenda
en face à banque BFA. Première avenue à droite, avant comme un mosquée. Au Komona, église Mère Christ vive, et Zawana. Jeune garçon, jeune fille Angola, Tobengi Shio, Yagoloka Malobanzambe Gosungayo. Le combat de la jeunesse, c'est très important. oyoki paster Jarly Kibonge ye bamenansaka ete poso oyo na nzela okuta na nzambe abenga ye po bible elobi na biso nzambe ntango apesaka vision apesaka mpe provision. Bible elobi na biso ke nzambe adisposa baange na service na biso ya yo baange bazalaki wapi mpe ya yo provision ezalaki wa mpo bundisa na 40 jour oyo eza échec kutana paster Jarly Kibonge so wana aoexplike mpe ozotianga na bapolémique problème moko eza wana bolingi nde te moninga na yo yo soko ye mokolo ya paster Jarly omona église etambola peti na suka bakombatre ete koyala nzambe sozondima grâce ya baninga nalobi na ngai sozondima grâce ya baninga te nalobi na ngai na yo bando balukaka ngai nayebi ke ozoboma ngai tina cher naloba yango nayebi ke ozoboma ngai tina cher naloba yango natombola paster apo natombola paster jorodi natombola paster natombola ngai mpe ekomaka na matoi na ngai yango na oyo bayebisaka nga mpe oyo namona mais yo nde koluka polémique na basala nzambe te osengo grâce osambela mpona ye nga évangile serge abisalaki aluka papa évangile serge nakotia mpe séquence ono babi ke aa na problème mpona mwa finance aluka paster aprie mpona finance efungama mpe efungwama ok lokola ye moko aluka paster areconnaitre nzambe mpe asima motema paster wana 40 jours ye moko aluka paster abondela mpona papa de loin na opesa mbote na kabine de seko ozali malgré otikaki nga mais mosala malamu pai wana oleli papa de loin tikaki naleli fo koyebi ke soki nazoki moepakola mi wana ayebi te vaya abengosala mosala fo bosola apesi toki na biso nalobi nanga mabe te lelo epai yango nazongiseli oyo yango coup de chapeau évangéliste Serge Ngoyi lobako nibelika munini domaine oyo tolobela kaka ya finance omoni eza na domaine moko oyo eza compliqué na ministère eza nde finance mbongo okoza oteyaka na ogangaka na yo soki yo moko wana personnellement osemaka te okobanda osala appel de fonds bato baoya te yango ndenge nazozela pai bato baoya te papa biso lelo oyo bajarli oyo tozali ezaka ngolo ya nzambe tokoma osala mosala nzambe ngai navanda na prophète de la nation Denis Lesi na arche de Noé ntango tozala na wizele tobeta ba 4 kids papa chaque kids asalaka appel de fonds en plus de ça omoni mutu so oyebi ete koloba mabe na ye te nalanda moko mosusu na émission azoloba ye soko akomobota na retard azwa temps mingi na makambo ya nzambe tobima na ndako 4 kaka tokeba na émission na raga ngai avanda na njili avanda na bon marché tosisi émission na raga msu 8h 8h30 tolongwe toke antenne A tolongwe antenne A toke canal kini tolongwe canal kini toke TKM msu mpe bokota na RTPS bosilisi kosala bémission boye na église ya kilti eza wana ntango bosilisa kilti bosiku bozongi lisu bokesala bémission butu aza motu moko asemaka nanu ye moko oza na ide te ngai namona na bakampagne abengi moto apesi $1000 $500 akabeli na bilamba mosala te asalaka te olobi asalaka te yo moto olobi asalaka te ye ndo oyebisa biso mpo fonda na ye mama na homme d'affaires aza na babato esalaka bakota bamboka na bango kuna ya basakata kuna aza na bekoli na ye aza na bopital na ye aza makambo nasalaka bosikona bao basalaka tokoyebisa ngo mosala nzambe efazala na mwa eloko moko abundakayebisa bonga te explike mosala nzambe ava nzambe abenga yo oza na eloko moko tala ata mwa mutuka mo ebulaka ta eza na paster moko ngai nayebaki paster wana tobanda osone na telefone ntango aya place ngai nazala tobanda osola na ye ayipata ngai moi j'aime des gens comme ça ayipatanga ndeni asala mosala na ye asala babafle abongisaka baampli na ye abongisaka mwa radio papa osanti ke apaster mais aa na mosala na ye aza na retraite mais aa na mosala na ye comme le paster jorodi mwaka paster wana alakisa de quoi aza capable na vie na ye pa vivre mosala nzambe so oza na eloko te oyo osalaka na vie c'est très dangereux na bible ebi na ngai na verset moko ke
soko oza nango te bakolongola yo so oza nango bakobakisela yo est ce que batanga version papa yoka na yebiso eloko moko yoka na yebiso eloko okanga ngai mondimi nyonso na eglize ayaka kaka te babondela mpo na ye akende te eya na mondimi mosusu ayaka aodépendre opesa 100 kwanza wapesa ozango na offrande te papa ofrande yango lelo bate 100 kwanza 300 kwanza nde namoni bato ebele wa papa tika wana eza masolo ya kati oyo namoni paser po royem tateyaki mpo na paser po namoni batiaka kaka ya yo na paser po ya frere wana batiaka te oyembaka papa omoni kolanda wana moto aleki aye kopesa ye kotia offrande ngai nayaki nsima yoka biso kaka bamweda soki mweda eti otya pala kasi wakpanga te soki mosala nzambe tosala yango kaka mpona bofrande tozosola te tozosola pai tozosola pai na ndenge mabe te mpo tobeta makambo ya kosumba papa oyo aza na bana 6 na ndako na mwasi mpo bolia combien na mboka nde ekomi lelo oteyi ogangi kosi metoki ekomisola mbongi fe kota lavage offrande prophète eza yo mpo boliana wana te kasi yo lobi batiaka ebele namoni nini apani offrande prophète biloko moni makambo nzambe so abengi motu totalaka mingi makambo ya finance wana eglise te olataki te kozwa mbongo papa ngai nalataka te ngai kote kolata nalataka te namekaka po paster po alataki te kozwa mbongo tomekaka eza na bato balataka naotanga lokola 2 personnes to 3 personnes oyo balataka basala nzambe otali mpenza place alati olobi nzambe ekomisanga na niveau oyo mpo osimba bakisi le bigi prophète denis lesi non mwa mbalo adepensa omo osimba bakisi tika na ntango eno bakombo ya mibale prophète neyema sika tenda non tika balataka mosala na nzambe nasi boyoki paster Jarly alobi ke paster il faut asala na kati ya kosala bato mosusu bayaka na eglize eza te mpona kaka kosambela ma esengaka kopesa mais soki oso oza nango te mais kopesa mpe eza te et ces dernier temps mikolo mpe baeglize ekoti na komba parce que omona mpe ta mosusu offrande kala ezango osala bando okotisa yango 1000 mais 1000 ekota te mwa okota mosusu 200 mais na 200 na okokabola yango ndeni basali baza bato baza ebele belo boluwaki bilo mpe bebaki bainstrument bapila micro ekomi oyo biso ebenga na portugais complicado yango moni ezo nécessité na boule ya bien na nouvelle marche église ya sikoyo nde tokomi mosali mpe fosala il faut créer baemploi babiloko ya production parce que so créer yango te okoma bisengasinga okoma obeta bamasakola likolo okoma kotouche basere mosusu kutu aza na mbongo te mais faut kezwa mbongo mpo afungola makolo bapesa ye soki ayebisaka yo te menga na koyebisa yo ye mpo oli yango osepeli donc mpo na biloko wana ekoma te na bula bien église mpo epesala mpe sunga dans le 27 tozanga te à partir ya 14h tozala biso nyonso elongo na église mais Christo vive eza na ojaenda banque bfea okoti na avenue ya mosquée première avenue na droite soki obungi obengi biso na numéro na biso ya telefone ya 921 17 86 77 tobengi biso na 946 14 20 14 92 87 na suku obengi biso tokozala wana tokoyeba kolakisa esika etonga na biso ezali vraiment tokozela yo paster Jarly tokoma okoma na suka mwa ndenge ezalaka petite exhortation bamona mbaino pasa vraiment liloba eza na kati bon donc merci créer lo mo ya bato basalaka te exhorter bango mwa basanti mpe mwa mafuta wana vraiment merci frère Serge mpona temps odisposé mpona koya tosala émission nzambe apambola yo nayebika émission oyo eza projet kala me akimaka yo mais tosali kaka molendo okangi nga totourne émission donc seke ezalaki mpena temps mpo mikolo mpe naa na avant mpenza ya bémission ebele na youtube nalobaki ozokima nalobaki na ebandeli yabisi mosala te mpo baproblème ya suspension makambo yango oyo mobimisa moloko na oti alors toyei te exhorte mpe bededie boye omoni na vie ndenge tozalaka kosabelaka nzambe tosalelaka nzambe eza na eloko moko te koki koampeshe yo otika koteka eza te bible elobi na biso celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus alors ya yo ozosala mosala moko te ovanda noka na ndako sokoli okoti okomotala tv otie baniovi ovandi tusa non desina na yo mosusu nzambe alingi ozala oteka te eloko mwa moke na kikolo garso mwa ote province na wamba oleka ndenge oteka sombi opasane banimero mokomiso abengi yo mokomiso akoma olinga yo moya mpe mokomiso abali yo yo ozaka
ndako siko lipambola yango ya ndeni donc faut koteka faut kosala quelque chose eza malamu mpenza mpona yo baraisonnement eza différent moto alalaka na mabele na moto alalaka na mbeto baraisonne na ndenge moko te moto ya mabele akolota ata 70 ndoto baofinir na kingo moto eza condition ya kolala mais moto alalaka na mbeto ayebi so kaka non nalali na loti na omata dans l'espace nalali na loti na omata na avion eza condition donc luka oteka luka osala quelque chose eza malamu mpona yo po eza na biso Diego Muneko aza disponible na église matekaka mama na kopera moto bakope telefone evanda kimia moi lelo ma Diego olesanga bien ana partenaire bon nga aza partenaire ka moko tantini kufimpa parti États-Unis na pamboli papa na vie ministère ezala compliqué Diego aza partenaire na nga te o partenaire oboyeka na suka aza partenaire na nga aza mwana oyo na okamba naaka na te partenaire bo na suka kana na moko na suka ka ozoboka na moko tantini kufimpa aza na États-Unis na pamboli ye wana partenaire na nga numéro 1 ye chaque semaine ayebi nde tosolola mibale eza ndeko na nga aza na lunda ndeko Girbo nzambe apambola yo lipambola eza likolo na yo naaka na te partenaire jusque là mpo Diego aza mwana akosepela papa na ye apakoli ye mwa 50 000 ako papa na ye asombeli mwa chemise soki annonce pa ebanda lelo nga nakomi partenaire na yo mpo bapartenaire na nga baombali basololaka naye nafuta ndako babengani basoli basangisi batindi na futi oske mosala esala bon mosala onga nasalaka naa na responsabilité naa na mai bango baa na posa bamela mai naa na lipamboli fo bapesa mpo naloba maloba kitoko merci na balandi nyonso émission na biso évangile ekomi wapi nde na yebisa bino ke lelo na ozala na paster Gerli Kibonge tomeka mwa kosola baparcours tomeka mwa kosola mpona bapaster balingi osala te eza mpe bien mpona yo mosala na nzambe osala mpo tika bisengasenga fo tika bafaux prophétie fo tika lelo na ndako ya mama Mireille lobi na ndako ya frère Diego lobi na nini frère Diego na mama Mireille mpe baza na baresponsabilité na bango zela bango na église mpo na dîme na offrande na action de grâce comprendre soki baye te yo nde ozokimisa bango mpona bisengasenga donc papa na moto komokoma na biso na suka mwa bambote mpe nasoya paster Gerli mpo nayebi ke yo yebani mingi donc nayebi te soki paster Gerli aza na moko mibale ya kobwaka ya maloba moko mibale nangi nabetaka ase te mpo na journée na biso ya le 27 dimanche à partir ya 14h l'église mère Christ vive banque befia na oja enda première avenue à mosquée na droite deuxième parcelle toza wana 14h juste to démarrer 18h tolobela thème oyo le combat de la jeunesse kozanga te jeune garçon jeune fille yaka toyebi ke tokobénéficie na makambo ya kitoko naye napesa mbote epai ya ser na ngai tantini kofimpa mon partenaire privé à partir États-Unis nzambe apambola yo na pesi mbote epai ya madame na nga Maria Clara Kibongi nzambe apambola bana na nga Sephora Acacia Ag Plamedi Priscilla Jarcy nzambe amona bino napesi mpe mbote ebele epai ya mon père spirituel le pasteur Alfred na Kisasa na mboka Congo démocratique na Chili nzambe apambola yo nzambe apambola bapaster nyonso église mais Christ vive pasteur Junior pasteur Gérodi évangéliste Joseph mama Inès mama Delina napesi merci epai ya frère na nga mpe Serge Lutumba vraiment eza ba reconnaissance ya babolamu yango efuti donc ya olobeza ebele te bolamu na mona yango mpenza epolaka te efutaka mpo mwana mobali oyo soki batémoigne oyo nzambe atia na ngolu tosala mpona ye eza mwa ebele donc vraiment je suis reconnaissant nzambe mpenza ngai nde naza tellement reconnaissant na paster Gerli na bamboka oyo nga babwaka libanda na bima na chasse moko babengaka papa ngulu nayebi te so baimage wana ezali paster Gerli akanga yango bafoto donc lelo so na nzambe ezaka mawa nzambe yango na babiso vraiment eloba jo yango na lobaka 100% yesu masiya jo yango na lobaka mosala nzambe mais après apambolaki alobi maloba lipamboli mpe yango ekokisama donc nzambe no yango kasi yango natalisaki eza na bafruit yango natalisaki yo oza lokwa bango te moto oyo aza na likaba nzambe asilaka te ye oza lokwa bango te akongana ozabaopanza te ngai bamenasaka ngai bapreve eza ngai bamenasaka ngai na oza lokwa bango pwani ngai aza na moto ya sacrifice monde ya ténèbre ti ye moto amenasaotembe fo ya Diego wana ye abeto likofi aza na monde ya ténèbre nana betanga likofi
Merci na balandi nyonso nani yango betanga likofi po serge so eza na basala nzambe po bazalaka baintouchable po aza na nzambe nazalaka na kati nayokaka yo wana nga so omeki olukeli nga problème nayokaka yo wana nzambe akovisite okomprendre nayokaka yo wana mpo naluka mpe problème na bato te nayebi te tokomokoma na suka tokopeya na suka nde tobengisi yo le 27 kozanga te vraiment oya ebele nzambe akoyeba kopambola biso naye nasala priere moko mpona sunga mosala nzambe moko alandi biso to ndeko mwasi moko oza quelque part olandi biso nalingi nzambe avisite yo afongola finance na yo apesa eloko moko bandosala moto wana eloko aosala azalaka différent na bato basala eloko te tosambelaka moke panda 2 minutes nzambe apambola yo mosala na yo efungwama likambo oyo banda omona ezalaki pase koma facile so banda oteka te nzambe atinda bato moko baya koluka yo bapesa okopo bandosala zwa mosala pambolama mbongo efanda na maboko na yo na kombo na Yesu amen. opesa contacte ta mosu bakobenga numéro na ngai ya telefone eza 921 17 86 77 921 17 86 77 wana eza numéro na ngai 24/24 ekangamaka te nzambe apambola yo. merci pasteur. Merci beaucoup papa Serge Lutumba nzambe amona yo émission oyo ezala ya liboso kasi ezala ya suka te bato nyonso balandi biso monde entier naye na lancer défi soki oyebi oza na baagrément oyo eza ke paster asala te atikalaka na évangile benga numéro ya foi Serge sala na émission nga mpe na kozonga tokoyeba nde tokendango mpo tosunga mpe pédédie nzambe apambola notre bien aimé frère Serge SK na frère na biso Diego Bonito nzambe apambola bino. merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi tokomi na suka émission na bino oyo bomesana kolanda oyo epesamaka mpa mombu na bino évangéliste Serge Lutumba boyoki paster Jali Kibonge aexplike oyo nga lobaka ke akotikoti mpe apanzi estce un paster akoki kosala nalobaka bapopo oyo abimisi ezokoengage kaka ye moko paster Jali Kibonge soki na nyonso tolobaki moko esali yo pasi bien esue yo tosengi yo olimbisa parceke biso tosali na biso kaka émission toexplike ke ndenge nini ekoki kozala makambo yango napesi vraiment mbote na bapartenaire baoyo basoutenaka mosala na biso mosala na yo évangile ekomi wapi évangéliste Serge Lutumba napesi bibi tanto na nyangi mbote napesi lisusu mama Mado Bikembo na papa Ozana mbote napesi évangéliste Makuku pesa mbote belé napesi mama Jocelyn Kabemba mbote belé la mama napesi mbote ebele napesi pe mbote mingi na Samola Lutumba oyo aza mwana ngai napesi mbote na bana Salem nyonso oyo balandaka émission na biso évangile ekomi wapi précisément na pie moko papa ya molimo na ngai docteur Israël Mbambi en tout cas papa yango yo merci vraiment toza kaka na sa makolo mpe tosalaka mosala na libota na ngai nyonso à la prochaine émission ciao.